Le dernier fils à Wenge, BCBG 4x4, c'est fait rigoler. Non, Bandeko, promo Bandeko na biso wana. Oui. Nazomona ya promo niveau. Ngana mona ki passage na été. Balobi tant to longwe wana bako bayaki bakendaki mais tant ngana to longwe Wenge. Ponna lobaka ngana lepe mto clôturer masura ya Wenge. Pourquoi? Parce que biso na Wenge tozali na benjirte. Omona olamuki na tongo okuti ba kangi fe moko suki balobi aza vie jaloux. Olamuki na tongo okuti mundu mazo finga. Bango ba injire ba finga ba bangelo côté ba kota ba parquer ko tsona ko samba na ba kulute bele Wenge de sikanga na legaki oyo nga na porter na Wenge peut-être bango ba porter nga na yina Wenge ezaki orchestre mutaza na lopangu te na tofanda bisika moko na kata siège bango ba yeko kuta Wenge wana te bango pom na bango ba yi après Wenge komaki déjà ba ndenge ezali ba predator. Pour ce temps, il bien la Kofi, la vie à Kofi, c'est Wenge. Et c'est normal. Pour ça, c'est la concurrence. Il y a la concurrence. Vidir ni oyo bana Wenge ba meme na mona mote. C'est un grand. Ça musala ye. Ti ba Wenge panzana pe ayo ça c'est ba Wenge mususu ba mona ki. Ngana tika ko mener Vidir te uta menanga Vidir pas zo mission nga. En plein sortie album. Mais bon. Bana Wenge, bino ni sorti. Bo mener Vidir parce que ça dit na pété pour s'imposer parce que beaucoup de tchatcho betaka. Mais oui, tchatcho betaka mais Wenge ça qui do makam nango. Mais Vidir ba memi suko vela psora mona kwa suko ya binengo wana. Faut ba yeba ke biso pa to na Wenge ngana porter ki plus. So bo tse micro na Wenge te bo tse micro na bateau ba yebi musique na mboka ba no ni ngana porter na Wenge. Daza meilleur joueur parce que nzembo ya moko na yimba ki kuna eleko lokwa penalty e marka. Oui, mokileza na reconnaissance te ba lo ba tam suyo sa ki tamuke. Tananga muke na sa ki wana yango mute sa ki tan orchestre ke na niveau. Est-ce que vous avez bien appelé président Werrason a fortifié les camos économiques? Depuis mon qu'il est bandé la musique, on a fortifié trop. Je pense que on a payé ça trop. Donc de là, ça la chemin quand même, bisous de contribuer trop. Namanda, on a contribué trop. On a contribué trop. Donc là, on a pas sorti beaucoup de contribution de sauter parce que on a contribué qu'il y a un peu ce niveau. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Point de Vie, tout le plaisir du monde pour nous parce que nous avons le privilège de recevoir pour vous un artiste complet à travers la République démocratique du Congo. Moi, j'ai l'habitude de lui appeler Nkumu Mandachante. C'est notre invité principal dans cette belle plateau. Nous avons aujourd'hui changé les décors pour recevoir pour vous l'artiste musicien. Tokozala bilingue lelo parce que toye pas mutua mesana goloba. Parmi les artistes bazali ba intellectuel yambo kana biso soko tangi 10 azapena kati. Parmi les meilleurs chanteurs oyo toyo kaka à travers la République démocratique du Congo, Azapena Kati, président Mbote. Mbote, mon frère. Très bien, président, Ozasu Mouta représenté à travers la République démocratique du Congo, mais Mouta Koutani pour une première fois na Manda Chante, Aza peut-être Libanda Mboka, To Awa, a retenu d'abord une par rapport à la présentation. Oui, il faut retenir que Manda, mêlé à Jean-Baptiste, dit Manda Chante, chanteur Nabino Yamboka Oyo, et
tu loin na bandula ngoto bandaki na madame na chorale na ministère de la voix au maître na ngai autour tika biso ça fait au moins 2 semaines et puis na ko sala groupe na baninga na njili kuna yoka shock et puis yoka shock après bon kulu tout mo na masimba na njili abetsaka ba musique et ba lever rideau na betaka ba lever rideau ya ba orchestre ti na ndenge ba yoko zwanga na wenge musika et puis ndenge na bandaki voilà manda yi wana à peu près biographie moi ya muke ya mwana quoi. Très bien. Président, na wenge musika BCBG Bon Chic Bonjar, manda chante ça là combien d'années? Ngai na wenge musika na côté na 89 na longo na 92. Donc on a serré le cas 3 ans, 2 ans et 9 mois comme ça. Ouais. Pourquoi? C'était vie appréciée, to kuyoka nizala qui entre yo na bani. Vie appréciée te zala qui orchestre bateau. Nazaki na étoile makasi, nazaki pe na koyemba ya makasi. Alors pour moi on a trouvé que Moussa na yeko meko gêné peut-être bande comme sousou na kata groupe et puis bolingo sincère na bano mona ngo retour à vis-à-vis na ngati bon ata nga biso orchestre bateau. Il faut quand même pas qu'on groupe na bango et ba continuer en temps et belé suite après nga mungi ba ko kabona bango pe dans l'ensemble na bango mais sinon ils allaient sika on a baxé sous formation. Il y a qui professionnalisme où on a reconnaissance le bagage structure à Wenge et on a merci na ba dirigeant parce que oui na yego les gars na bango pour na zo tremper mais na zo qui tremper mo et pesa nga benanzela ya malam tant Wenge ye et c'est écoutaki ba quartier latin ba Shock Star bino bo s'imposer à ndenge ni tant beaucoup ti ba quartier latin déjà avec Kofi Olomide bo s'imposer à ndenge ni pour ba tuba ba accepter musique ya Wenge facilement. Oui, bah, Wenge zagi moi les solo na kati ya bandal. Et puis bon, il y a na place ya parce que so tali Wenge na kama Wenge zalaga vive la musique. Victor Eleison. Amon na Wenge kuna yaki lokwa papa chéri azaki lokwa wemba et puis vient abson tsone azaki lokola King Kessere menea. Amon jenenge yalaki so tali yaika ningwana. Et puis bon, bah s'imposa qui oui parce que bah c'est banze mon bango déjà bien. Ngai lero na kota kite ngana kota ki ba sali structure ya munene ba beti mulolo yiki ma terrible na kin et puis bon ngana go apporter pe apport na ngata on aye yo sa banzembo lo ba kine bouger mais to jogi chance au kende au sala on a discuté à l'époque na gina lempe la to tira na kishasa et puis to yo ko sala to tant to yo ba uti poto pour ça kine bouger ba ye to risque au sala kala ebungi tant yo bo s'imposer yo tira ki banana Wenge avant kende ba to suko bayaki est-ce que bokene ndela mona lempe la tone melia to tika ki be melia na ba lempe non ngata na longwe inde ba yo kota bande ko wana mususu après sinon ngai na tika ki bango te ngata na longwe na ba kota ki na te après ba 2 ou 3 mois 4 mois ba yo kota pour ça c'était sinon ngana tika ki bango na tika ki na camarade na tika ki ga lempe la bango ba yo kota après nga. Très bien. Relation on a Marie-Paul qui a appelé l'autre pour intégrer Wenge Paris. Non, Wenge Paris na koti yango na ordre ya Kongolo Mobutu fait Kongolo Mobutu na koti senga Wenge Paris. Ouais. Il m'a dit nanga on a zobeta na vivre la musique na poto. Ba osa sorti nanga na papa Wemba. Ya le binanga no manda ngana tineko na poto pour mama Wenge Paris lokola na posa siko ba activité banda. Atukozo bliza ko ya yemu tatinenga na poto na nzela honorable Francis Kalombo. Il y a des Francis Kalombo wa moyen à matsanga na poto na commune na poto Wenge Paris agité ndé na bandi lokola orchestre ya vie nanga ezaki viva la musique de papa Wemba na sali démarche nanga na koti bemba la mongo viva 11 mois après pour na sala sortie ndé fait Kongolo Mobutu a obligé biso to yakin bon à l'époque Wenge Paris na poto agité mais to sangana quand même na structure et puis ngai nagi na wala nga Marie-Paul parce que Marie-Paul a bien na Wenge na kutaka na Wenge a nga très bien hormis les autres oui ambanga bien nagi lokwa moi grand frère mo gato tamusanga pa ba ngai Marie-Paul Dalaksinga ba fei go Tanzambi Marie-Paul Dalaksinga ba via André Gimbuta Marie-Paul Dalaksinga ba te beleo pena ba to ba go diem tagi na ba même na Wenge Marie-Paul mais azali na titre ma otena Wenge ayoko koma tanga na koti ayoko koma chef de discipline Marie-Paul monte très bien bandeko bozo na biso à travers le monde plus 243 89 00 60 149 toyambi Kumumanda chante président
Manda chante na yetoko beta moi solo et actualité lelo. Des fois dans cette émission point de vue nous posons aussi des questions qui dérangent, mais pour un éclaircissement pour la vérité to lingaka invité à s'exprimer parce qu'ils ont la tribune des réflexions. Président, est-ce que vous avez un kata Sokoda tile? Sokoda est un grand structure de pays où Salamaki depuis na mandat ya premier ministre Nabiso son excellence Matata Ponyo. Sokoda est le ya munene na kata mboka eza ba otiku ko reconduire to otiku ko reconduire sous fait président Jossa parce qu'il y a maintenant que jouer intérim de l'autre soit comme PCA. Qu'est-ce qui ne va pas dans kata Sokoda? Parce que toujours landa ba intervention il y a Ndekonayo Bozagine na kata Wenge l'ingénieur Blaise Boula alors il y a une dictature terrible où ils ont régné na kata ya Sokoda ba droit d'auteur ils ont respecté et pas d'artistes bozo zo le meilleur malongate Manda chante aujourd'hui cadre na kata musique congolaise votre pensée? Pensée na ngai ou makanisi ya kosalisa baninga o bazo ko comprendre te ndeko Blaise Boula azali mutu moko oyo nga na place na place ya komona makambo yo sana moya lelo te parce que ngai na telemi boye président Félix Tshisekedi a telemi boye président Jossar tolo baya Jossar a telemi boye Blaise Boula telemi boye président Tshisekedi alobaki nini pas ya président Jossar abi Jossar na abi ya Jossar na posa pour se soutenir pour toper sabino poids na aux adhérer bino so pour se soutenir tongo kotana te amona biso so na musira ngona toujours discuter hier ezalaki mboka ya ba discussion ndengo wana mais lelo so discussion yali yaka pa ya moninga yali boluka bo luzwa solution na raison oyo zanango sinon jusque là bango baza na raison surtout parce que baso boya ko ya pa ibako l'acception raison na bango mais sinon ngai nazo pesa ba félicitations et puis ba encouragement belé na direction na gestion ya Sokoda ya lelo parce que ngalo ko ngawa ba tout ça la ba vote na ko pas comme administrateur mais ba ninga msu ba côté déjà na place ngo ba continuer donc et elle est bien pour Nabiso. Et elle est bien pour Nabiso pourquoi? Parce que au moins bango ba sala bango ba souhaiter msu ba sala mais Sokoda biso lingeza là et na makanisa je pense likamoko bandaka mamo te to bota mamo bota mamo mukolo boye na kamino se bandaka malembe pas et uta kina pas to komi bien Blaise Boula géré qui Sokoda mais il y a zone de pleurer alors bitango il y a Gérald qui a même qui expertise ya makasi o ezali loté de ngana zaki na mona gangote na mona gangote et j'ai beaucoup regretté même à son niveau na musala sana wenge ou bien musala sana mboga oyo badba ko tondela na porte pour ba menacer entre autres badaku muda banani bandeko bele ba telema ki pour menacer na kamo ça rapso soni donc non ça va bien sonner parce que le bagi parmi tant bango ba yaki bango ba bandeko financer na propre mbongo na bango moko avant les lobo comme on a mais oui moi je suis reconnaissant il y a comme on a que na ben a route même Blaise Boula que c'est un cofondateur ya makambe ba Sokoda pour ataki paquet na pour makambe kende mais yo te au sali masuwa pour batuba kende mutawo mango yo ata ba changer chauffeur lobi wana kuna mususu mais ana kata masuwa problème na yeza problème ya musika wana za wana même bandeko na yo bazotala ngai ya wenge ba yebike ye mutazuke musika parce que bandeko ne tout ya wenge bazana na kulutu na bango na kulutu na sojo ça et elle pour la kulutu na sote elle je suis en mboka mais ça marche même pas 100% mais pourquoi Adrissa Tipoti pas gagner prison? Pourquoi vient Maïka Mouna gagner prison? Bon on est comme une incompréhension ben injure obi l'état zali mon frère l'état zali babiloko yo toujours ba na télévision yo l'état zali so au bunginzela muto amoni ko bunginzela mais ma on a parqué l'état zali wana za biloko ba l'état et yagi ma l'état mais sinon na ça pour na contre ya iloko moko te mais nazali pour gestion oyo na moni na Sokoda bandeko bele ba tsaki tembe wana na moni même PCR honoraire vient na Jacques Mondonga ayaki pemena na nyoka longo ba to sambi boye biloko wana ba ya ba statut wana to sambaki yango boye mais on bango no batona bazolo ba na maîtrise elo te mais yo za na maîtrise ya nini oyo oboyi komemela baninga po o pesa bango maîtrise à faire donc eza démarche moko pour moi ces questions de tests les tests ne sont pas respectés ba texte ya mona respecté te pourquoi aya quitter pour ba sur place au basala est-ce que ba ko yango wana est-ce que ba ko yango wana batoza na bango kuna na kata ya Sokoda ou toza na bango na Léon na kata droit l'hôtel ya Sokoda bazali bato pe baza mayele baza bato pe babanda musique kala baza pe mayele baza pe ba matière toi ba longa ba jomo ndonga wana baza na maîtrise en matière moi je pense il faut que dans la bomoko pour to que na
Au moins ils ont marché dans ma tali ma musique na Congo pour ani. Bon moi musique na Congo comme on va vite imana comme on va ide peste Mobutu PPRD comme t'es musique ali pour na ba union sur va se faire la nation ya kitoko agréable. Musique ko comme atena makambo to na ya bitumba ko swana mabe ko kamata niveau nyonso ko boka na mai. Ils ont dérangé. Nkumu yo zalaki na chance ya kozala na Wenge tant kozala na ensemble. Avant Wenge et Panzana, discussion. Il y a un terme où on a binobana Wenge, esprit Wenge. Ingénieur Blaise Boul appelle à l'obagi en la émission. Esprit Wenge, le grand laxani. Esprit Wenge, égalité. Égalité. Ceux qui balobent esprit Wenge, oui. Nga na kutaki esprit Wenge. Moi na Wenge za mutumoko. D'abord, bel homme. Bana Wenge bazali respecté. Bakendaka mo ba école bana wenge bazali batu oyo bazana respect ya kufana na batu bana wenge bazali na complexité voilà esprit wenge mais ce qui lelo balobi na esprit wenge autre ko monaka bandeko ba kufinga ka batu na balabala atuka wona esprit wenge te surtout bi esprit wenge ali pona ko skruka ka baninga wona esprit wenge te surtout bi esprit wenge ali po o fana na ndako na muninga kufeli mama o yetete o bengi pete esprit wenge wona esprit wenge te. Le dernier fils il y a Wenge Ferregola, le padre, al sengi osa la reconnaissant na passage au le cas na Wenge parce que Oumela raté ba on peut ba Oumeli. Manda chante aujourd'hui tant aux autres la bandeko yo le mois qui avant parce que le dernier fils à Wenge BCBG 4x4 c'est Ferregola. Non, bandeko pro bandeko na biso wana. Oui. Nazomona ya pro niveau. Quand on parle de niveau, c'est-à-dire, Moutou est à la place, Moutou est à la place, ils ont fait ça, mais il y a des Moutou. Moutou Moutou est à passage, il y a Gola dans la maison mère. Même dans Wenge 4x4. Il y a un passage. Tant que tu as longue, tu as mais tant que tu as longue, Wenge. Pour nous, il y a un clôturer ma soleil Wenge. Pourquoi? Parce que, biso na Wenge, tu as une benjirte. Au moins on a mugina tongo kuti ba quand il fait mo suki ba lui aza vie jaloux on a mugina tongo kuti mutu mazo finga nga pena tina longo Wenge makamone zakite bango tang ba ye Wenge oui to ko wanga na ba parcours na bango te mutu na na parcours na ye na Wenge mais bizaleli esprit Wenge biso to yebaki Wenge bango ba yeki na monte parce que bango ba ingir en tout cas ce qu'on a zo ko sana ba otala biso yebiki oui na zo ba solo bango ba ingir ba finga ba bangelo côté ba kota ba parquer ko soara ko samba na ba kulute belé. Donc, nous avons un parcours na bangote et Wenge zesika ngana legaki oyo na portaki peut-être ba bakena na clé za manda chante dans l'impela Wenge zesika ngana legaki oyo ngana portaki na Wenge peut-être ba portaki ngana ina Wenge ezaki orchestre mutaza na lopangu te na tofanda kisika moko na kata siège quoi bango ba yeko kuta Wenge wana te bango fo ba yebaki biso pa to na Wenge ngana portaki plus. Si vous avez un micro na Wenge, vous avez un micro na bateau, vous avez une musique na mboka, vous avez un portrait na Wenge. Et je pense que nous avons un meilleur joueur parce que nous avons un moko na imba kuna, et là vous avez penalty et marquant. Oui, nous qui on a reconnaissance, c'est bon. Le temps sur ça qui t'a mouké. Tant nga mouké na sagi wana, il y a un moment ça qui t'a orchestre qui est na niveau. Et biso za ba pilier Wenge auto souffra pour Wenge wana lelo masona o Wenge. Oui, nous avons fondateur te, mais nous avons membre au na kata Wenge na sagi musala moko juste respect à l'air. Respect il y a dirigeant un groupe vraiment ceux qui bazar reconnaissant par le bango pour na bango baye après Wenge comment il déjà ba ndenge zali ba predator et comment Wenge ya kuswana ya ba la forêt ya ba biso Wenge na kuneza kine wana te to na Wenge président Jibin Piana na bande ko na ye na kata administration na ba respect belé na ba respect belé eza o kulu to confie le bidi à l'obité yabi bana Wenge ne bo mener dire que ye azala reconnaissant pas na bino non ngai lokwa na mené kofelo mide vidure tamuki bana Wenge bino ni surtout bo mené vidure parce que azagi na pétété pour s'imposer parce que beaucoup de tchatcho betaka mais oui tchatcho betaka mais Wenge ça qui peut makam nango mais vidure ba memi suko vela psora mona kwa suko ya bindengo wana pona tali ngote vidure ni oyo bana Wenge ba memi nango na ngana mona ngote c'est un grand asa musana ye ti ba Wenge panzana pe ayo ça ba Wenge mususu ba monaki mais le boko c'est kaba so que ba yo monde ça partout que kaba ki na miso mokilo be na miso nzambe ya raso na tina. Est-ce que dans les jours à venir ba mélomane ya bonne musique ya Congo ba koki ko jouer featuring entre
le président Kofi Olomide et le président Mandachante. Oui, ça a danger. Yo papa yembi na Kofi Olomide na featuring basagi na wake up. Oui. Bon, si les disent que nango so gang. Concert nango pe beta donc la seule personne aujourd'hui qui peut faire cette featuring na scène. Ba danger un concert. Ba danger. A jouer rabena mongongo yankumu. Il y a papa Wembe Tiralio. Est-ce que c'est possibilité d'aller beaucoup ça là? Bah tu vas ça ba voix père Nicolo bazali ba ça la pango baza. Tu as qui chance papa reconnaître attends. Oui. Même la vie voilà musique avuna lelo. Ndeko na somo mutete la zo yemba voix papa Wemba mo ete. Baza la bango. Pour mais ali kaka ya stratégie na ndenge nini likambeko yela mais sinon na boka Flair Ming na Virambo azak grand artiste ngana ko ba détail belé ya yete mais sinon ngana bi que c'est un grand. Et ngana tika ko mener vidir te uta menanga vidir pas zo mission nga en plein sortie album mais bon ti na ninge lega na taïga nga bon mission nga pas na mission nga parce que tout le monde concert mo beta na grand hôtel Vita Kofi Olomide oui on est sorti orchestre ça guitare ça bouclage donc ngaku naza de connaissance pe na via ndengwana aïe donc un featuring est possible vraiment c'est possible même la minuit même la 5 heures parce que c'est un grand et so na yemi na yero manga su musika très bien et là quand on a banani bazela muto nana go benga muninga muto liboso nkumu muto go benga le quadre to le quadre muto go benga nkumu parce que ba meloma na bonne musique ba ko zela lo ndengwa ezalaka soki o tali nzembo moko bia nzembo yo na go yemba ona Virambo wono poussene pembeni obani ba démarche ezaka selo nzembo tali nzembo moko bia nzembo ndenge salameli na yemba ona nanyo ko luki muninga bobani ko négocier na se bobani ko sa ba répétition pour featuring ezelo moko o pona ngana yaka pena pona opolate depuis ngana bandi ko sa bilo ba featuring nan pena na ya pona opolate na ya poto kende pena ba ba sepela. Très bien. Plus 243 090 14 63 575 aux Hollandais biso à travers le monde. Borozwa biso en Afrique et TV sur YouTube. Borozwa biso pe na Kinshasa na Ntingi télévision. Un grand merci na Masananga Mike Lokamba. Un grand merci na Gaspimba dans les États-Unis. Na ba déconner surtout ba Hollandais émission lelo. Président Koumou Mandachante Yeyo. Lecture Nini lelo cadre à musique congolaise Koumou Mandachante azo sala tangu artiste musicien congolais baza lelo privé na basal minene werason de gonayo vient il fallait beta na Mikili Apoto interdiction formelle et pas bande on a biso ba combattant lecture en Koumou Mandachante. Oui, bon, démarche d'abord ya ba combattant to banyango banaka to leli to lobi ndenge nyonso et simbité. Et simbité za pona gouvernement na biso te. Ezali un moko ya niveau ils en a direction ya bande ko ba na poto. Ngai ba 3 ans passé dans nos soana bokitu premier. O aza frère nanga, o aza ndeko même, o aza congolais lokola nga. Mais c'est quand on mona ki ba congolais souté lokola biso parce que démarche ni ba ko sala ko mona ka mundele, o aza étranger, o aza ndeko na biso te. Bon no websa ye ba makambu o ko kale kaka. Ko intercaler kaka biso tout ça la promotion na biso libanda te na mboka ya bande ko musu libanda. Aujourd'hui on a des présidents Gabriel Moki a besoin de défendre le pays. Baza sur place. Comment on a copié la biso visa pour nous musala ndengo wana bon. Maintenant qui fait confiance lui. Azui visa parce qu'il y a 5 visa moké na ogi azui. Est-ce que go beta? Bon, ngana zo nga beta. Pour elongo démarche mo officielle comme démarche mo moté mabe. Ngana lo nga beta. Bandeko o baza ba congolais ba ya okota. O baza ba congolais te ba ya bundisa comme ça biso ba congolais to bundisa ba to. Nkumu, est-ce que vous avez bien appelé président Werason il y a fortifié na les camps économiques? Depuis mon qu'il est banda de musique, on a fortifié trop. Je pense que on a pesé ça trop. Donc les lois ça la chemin quand même biso de contribuer trop. Trop chemin bena Werason, o ya grand frère là tout collègue, ngamanda na contribué trop. Na contribué trop. Donc là on a pas ça au de contribution me soutenir parce que on a contribué il y a un pesé niveau voilà. Bandi on a biso diaspora barota la lelo. Est-ce que conseil est allé sur le plan moral kuma roye bisabango parce que tolandi bande ko boké tu na bande ko musu balobi popo beta na poto il faut tina 2085 oyo ko boma pe qu'il tire na biso bazolanda en 5 minutes poto ezali mboka ya mondele poto yali étranger poto yali pa ya tozaka mama moko mais tata moko te parce que tata moko de on a ça mama moko kuna mwana mama omoni ndeko na yo boyo ebike awo ndeko na nga. Mais au monde le bible bande muso zo mona démarche ngo za mabia ko lo baboy. Mais même na Biblia où combat ya combattant na poto ya li combat ya satana o ba ibinza mbete. Parce que ceux qui pena combat ya li combat moko normal et si que uta sika komi to ko ke nango ti wapi. To ko ke nango ti wapi.
lelo nga zo ba diaspora mta travailler na kata Kinshasa na kata Congo. Diaspora na sa zo bi frère Manda Yaka ndeko Manda Yaka nga zaki combattant na poto yaka to kende est. Mais tout monde ka bandeko ba muso bandako ba muso ba mituka ba muso la makamba danger. To yebisi pe bango yebisi mi bali misat na kuta na bango ba combattant minene ngabi oh. Siko bozo konyaka komba ngoti lelo bino siko na kata Kinshasa bozo na ba réalité ya kata Congo. Bozo konyaka komba ngoti lelo. Mais souci na bango za ke bino bozo beta bozo bateke bandeko bazo kufa na est tongo midi poko. Non. Ngana za Zaïroa depuis makambo est banaki depuis Zaïre. Congolais photo za la bo moko poto boudem to pouté munguna wana dehors ou azana kata est. Hein? Tout ça na ba plus que est ozo sa makata Kinshasa. Lelo insécurité totale ezana kata ko pouza ya na kata ya auto benga na route na route na biso ya kata mboka. Insécurité totale. Moto azana nzela ya ko lekate. Moto le gaga ndenge yozo pousa car ndenge moto azali boso na yo. Donc ba frères aussi là toujours mwande bazo boma bandeko ba moto motard azali mutu oyo azo abali mwasi na mbongo ya moto. Motard azali mutu oyo akoti mwana na mbongo ya classe akoti mwana classe na mbongo ya moto. Motard azali mutu oyo lazo pesa 10 pe na église bazo bala pe basi pona makambo. Mais boni lelo l'état ezoko kozwa motard oto bengi ba wewa en charge te. Hein? Banzela, tu y es dans la première Banzela. Mais vraiment, à venir pour Nanga, Bandikonation, moto, dans un danger. Il faut vraiment mboguer tellement et salir sa Bandikonation moto. Parce que pour Nanga, on a une bombe à retardement, on a danger dans le pays. Toujours tambour dans la moto, contrôle les athées. Au moins, on a un temps de comment Zumbo, comment Sombi. 10 motos, à Yekusi, bateau moto, on a. Mbangu 3 semaines 4 semaines ba yekoli et puis ba tambo na bala sans code de la route. Tout ça a danger tant que mon est na kata pays tout ça a danger na kata ya sans ce qui danger cela veut dire bino artiste musicien bozali ba ambassadeur na biso sur le plan culturel, il faut pas défendre beaucoup. Et logo ni siko ça la magana ba ministère na ba fond de promotion culturelle ba misaka nzembo ya ko défendre mboka. Bon, défendre Mboka attaque combien de fois? Mais ceux qui la direction de la salité, très bien. Est-ce que là, il faut trouver un terrain d'attente entre vous, Nabandi Konabino diaspora, besoin temps et besoin là. Terrain d'attente, on a besoin de l'Ukion Bandakala, mais basa structuré. Mais mission congolais, je pense que ça mission Moko à Ibinzambe quelque part. Makambo 18 ans, so mission congolais Ibinzambe était ba mort de salami trop dans le monde, na biso ya makamba ba combattant. Mais batika parce que pas ba memi yango musale kufi mingi batika terrain d'attente ya liga ya kolba loba moko c'est le fait bisika to ndem bisika to komi to koki jamais ko kenango kaka nengwana to zalo obligé lelo il faut cesser les faits parce que bandeko ba combattant awa na kata Kinshasa soki tozo mona makambo iso continuer et vous allez ma mingi mais appelle la artiste oyo bazali artiste musicien congolais tout ça l'effort. Tout ça l'effort, tout ça le moko to kutana, tout ça la pena bandeko mi bale mi sato bazana poto. Bazana ba famille awa. Bazali na basina bana awa na kuna. Bazu bo musana na biso, o ezo servir le pays, o ezo servir pe bandeko na ba on a kataba ya ba groupe na biso. Donc attends to bele ndenge nini et comme il démarche moko déjà ene makasi. Vraiment ngari ndeko boketu na non soane bien comme frère. Mais aujourd'hui, ça un message biblique, un passage biblique, biblique, pardon, les lots, ici que jouer les places. Il fallait habiter la musique pour 80% du public, il fallait qu'ils aient à l'étranger, et à l'étranger, pardon. Donc, Nassima ya Kofi Olomide, Ferrego la paz ali na concert à Moné, na Mikila Bapaya, Fabricas. Nous souhaitons que babete mais bandeko na onda diaspora bazolinga ta mukete ko tika bino kasi ba musicien congolais ba guerre ya sanitaire ko finga ka baninga nde yango na kazo pesa ba force wana bango ba konye kuna kata bino bandeko wana botsaki ba mabaye bo beta na poto bo monni ko finga yalaka bo finga ozolo kazo ko beta na l'étranger et ko zo pe kuna libanda donc c'est le fait ya ko finga c'est le fait ya ba sale comportement. C'est le fait, il y a un comportement, il y a un comportement, le bezaliwa. Tout le monde a 1 milliard, tout le monde a le monde, il y a danger de quoi Michael Jackson, le bazar sauté, Mathilde quand même trace na bien. Biso toujours tika nini. Ne bela bana toujours dans la Kinshasa et bela bana.
Et belé à bana éducation ni bana ba kozwana makamuna bino ba musicien congolais ko finga. Le bozo la boko beta na poto. Entre autres, le comportement fait ça juste voilà. Nga zo appuyer faut ba ndeko nyonso ba teli bana ba ba beta. Mais le comportement est bon, le comportement est l'équipe à Béming. Très bien. Voilà. Présentement à Kinshasa, aux leaders d'opinion, les fanatiques au Bayak en répétition en moment d'achante, dans le concert, la Likambo et Tali Ram. Pensez sur taxe Ram. Ram est à Moussala Oyaki pour ça Moussala Malam. Mais le gars Ram est le peuple mawate parce que au monde maman mon nirangongo kunazo le la bakati unité na sombagi à 1000 francs bakati yango. Aujourd'hui c'est la maman combien na droit normal. Oh nga ben atam so mo na ya sali sa na moi fufu na moi pondu. Moi je pense que les kanisa ram et les kanisa malam ou pesa gi malam pour na mona gi kulutu na so mo sito alobi ke yepe datango ne zalaki. Mais pour que frappa gi boité. Alors ram les kanisa ram vraiment et aller logo et BBC et pesi même ma ben à niveau ya confiance ya mokonzi mboka. Alors mokonzi mboka za la prudent on a battu au bazali na kata pemeni na ye au lelo peut-être bazo bebisa kombo na ye devant peuple. Or makanisa mokonzi mboka lelo ndenga zolo baba makambo na ye na ba propos na ye na ba discours na ye ya makanisa bien mais pemeni na ye tant que le président Kabila président honoraire Kabila alobaki naza na pas plus de 15 personnes pemeni na ngai batu ba yebaki mais lelo batu bazo mona makambo wana batu bazo yela ba poche na bango batu bazo yela makambo na ba foyer na bango makambo ebele ba bosani service ya l'état. Donc mokonzi mboka makambo ya ram ezali loko oyo vraiment frappé nango parce que kombo na yo ndeza liboso kombo na yo ndeza liboso ta la perte to sali ngana na kotsa crédit na ngana tsaka ya $10 par jour na ba on a 9h 22h bien là mais le na tsaka crédit na 9h et puis na 12h nzele kei na nzele kei. Alors et paye musala na biso do marché te et paye ramaka tanga crédit ngo olesa libota. Donc vraiment les camarades mais les camarades il faut vraiment elongwa parce que ram et pesi peuple passe peuple na droit ko passer na peuple zo luka makama Thomson ba ko kitite peuple zo luka mona ba preuve bilogo salama ba projet mo konzamboka peuple zo mo monango car ba makama moko boya flou vraiment Marie-Paul ana Kinshasa ndeko na yo bandeko wenge musique maison mère bazo sala dynastie. Est-ce que ba mourir à Wengel Paris au Bayoka ba Ibrahim ils peuvent encore voir aujourd'hui Manda chante Marie-Paul Savané de Picho na 4 albums moko to yemba déjà trop ngako nga na tshaba énergie danger énergie na tshaba ko ba ninga te président maika na rubina leki muninga te oui abina tshaba énergie belé to yemba trop donc lelo na ntero makanisi wana lelo nga na za na sala acoustique banzembo na osala tellement à niveau. Et na disque moko street la munene na osala banzembo papa Simaro pour na remercier ko pesa e pouvoir ma casse na place ça a memagi musique na mboka oyo. Donc na on a baler wana pena ba masolo wana na sikote so ego ye oya na ngombe sikona. Très bien, parlons de l'album parce que tu comme cité quelles sont les nouveautés oyo ba fan ya comme moment de chante ba kuta na 4 album asiko ezobima parce que tu ebi ko dans studio. Ouais na imbanzembo ma casse na ebelo honorable Alita Chamala nzembo osakana te. Nambeli ndeko nanga Georges Batwa autobenga multiservice Jabel nambeli nzembo bien makasi ya bana ba niveau bana ba oge jazz wana na yembili nzembo bien na yembi ya Laurent Sokoko na sali suka na nzembo pona ye et na yembi banzembo mo ya bali misatu wana na yembeli ndeko na kulutu nanga PDG mamila banzembo kitoko na lolenge pena ya ba grand Calais Jeff na yembi banzembo kitoko wana par 6 chansons avec Simaro et banzembo kwa ba mandola ba cœur artificiel banzembo za wana na yembi ça musala bien bandeko ba kopesa nga confiance déjà dans nga sombi combien dans la acoustique ezobima wa sombi combien non na sombi mo 3 chansons yo za no libéral mais ouais ça ali œuvre d'esprit moi je pense que œuvre d'esprit ba pesa ka courage na moto ya sali œuvre d'esprit. Bosoli bien la parolier parce que tu boy ton album et non parolier nanga Jojo Lina grand parolier nanga il na travailler ne siko donc ba featuring dans la kati
Non, malo na sali featuring te, featuring na osala na sala bang na osala featuring. Je pense que na sola déjà bien fallu animagi. Oui. Mais si on entend na sali featuring na entend osala maka ba oki just na. Bana oki na les joueurs na on sele na mo. La place de sola na kulutu na Patrick Mangasa pa za na Angleterre kuna. C'est pas motivé. Très bien. Président Totikali na 10 minutes. Et belé boy. Ata 6 mais na dans 3 questions mo batu netan na zo na nzela ba bina tuno ya. Pourquoi Manda Chante est devenu aujourd'hui trop fali que bande konaye balé ki na wenge oyo bozala na ba non, c'est ce que les téléspectateurs ba fans naza frère a fali. Oui, trop fali, trop fali. Voilà yo. Non, ngate président. Je vous dis ton na zo na nzela. Nazali frère ya fali. Oui. Fali les artistes va respecter nga. Azang sera bonjour te. Assistant même na ba concert nga. Donc naza un problème moko te na fali et puis naza un problème moko te na bandeko nyonso zo kanisa lokola. Naza un problème na bango te. Ceux qui baza ba meilleur sous baza ba misa malam baza na bolingo biso za nango. Et ça là va venir bango bien et pesa bango venir moko ya bilenge makasi. Naza na batika so ba ngai combien de fois na beteli na lobaka chaque fois na betela faire maboko. Ils ont un problème te. Hein? Au tour na ba émission pour tanga ba komba ba tu baza na ba incompréhension bazangi niveau ya ko comprendre non. Naza na problème na mutu moko te. Même de kona biso musu na monde na poto. Même de kona biso musu na monde na poto. Moi j'étais de kona bozani na monde. Même de kona biso musu na poto kuna Emelia. Azo finga nga. Biso na wenge to finga na te. Emelia, tu es mon frère. Na ibi age na yote ba binanga goza mukolo makasi. Mais moi je pense qu'il faut en respect. Mais babi ozo reconnaître une question. Très bien. Parce que sinon qui ntinga ngo ya yo. Dans un problème mon côté na bande ko na biso. Na mona ke Emelia finga na télévision mo ete. Emelia ngai naza Manda Chante na pays yo. Tant na bande ki ozaki te. Naza na ba brevet ba meilleur chanteur. Emelia tie mon frère. Au sala parcours ngana ko wanga na wengete après biso. Mais là on yo no finga ngani wana sali le hôtel. Sali le hôtel puis na ko sala ko le hôtel parce que na réponse aux onks la hôtel mais la pexio kaka ko finga nga parce que oyebingate. Oyebingate na chanteur na mboka o na sali musale belé ko lega yo et sogumo le nga na sali na wenge d'abord oza pini les gens na komba wenge et ça va bien respect. Ngai na ndimito so futa SNL na régie de ozata 6 mois na paye. Et na moni pas au gérer orchestre moko tene na moni ki ndeko na nga alempe la gérer génération anaye na moni pas au gérer orchestre donc de l'autre côté dans nos musiques on a ba poto on a chez Jonga Yali chez mon frère avant de quoi perdre nga na ko loba na epé bo tika na Memelia mais aux amis musiciens na ka pays na wanga na ba preuve na hota na kutaka to yemba na bino na concert moko ya wora son kuna na Aubervilliers na Paris on a bien chanté avec vous donc vous avez un respect na komuna nga na problème na yote ko tanga komuna yo fona tanga komuna na place. Surtout bagi makamba wenge musique pas biso soukaki parce que bino boye na wenge ya ko finga ya division biso na wenge ko na to finga kité donc na lingio OK na ngani OK na ngatenga na mutu na kata peyo et puis tala ba responsabilité na zona mboka lelo banze mona zo mayo déjà so ba plus ata de ko yemba ngote na limité et oyebi yo oyebi ke ngana chanteur donc OK de gauche à droite tité nanga sinon ko bebisa carrière na bande ko belé peut-être balinga wayo. Et puis, on a un problème là, nous avons une corpulation. Nous avons la firenze boy, nous avons une tétele boy. Au fin on a corpulation, il y a une corpulation, yo leginga vraiment. Nous avons mutaou, yo fin nous mutaou. O so ki basi baye, ba kolula nenga ba kolula yo ba kolula ngate. Ah, mon frère, nous avons mutaou lobi liwa. Et ngana na moi sina bana boy déjà sina fandisa bango boy. Ba lula ngaso combien de fois. Yo ti lo za na moi cité. Bana bazate na ibité. Donc na kombo ya nanga tika histoire magaba wenge ngai na agi wenge ti na agi libana na sali histoire dans na wenge na marka et souffrance na mona na wenge ya ko polaka na elongi yo zanga wapi biso to poli bilongi na ba wenge na ba tufi les autres mana ba kusu yo zagi wapi ko lo mama wenge ne ngona ti makaba wenge ngo yo kuta ngo ya désordre biso wenge na désordre ti donc a pepe on a ko yebisa. Très bien monsieur, si vous avez une dernière question on a ngana tout anticipant déjà. Merci président. Non, non, merci. Moi, je te demande merci parce que emploi du temps pessimiste sur le long. Non, mais au lieu de moi trop, merci puis c'est moi retard. Parce que vous êtes des partenaires. Merci président. Vous avez bien mais il faut qu'il y ait un respect, il y a réciprocité entre biso na bino. Makamane comme aux mingi. Ndeko mo na poto kuna na mona ayo sanga na émission. To lambi awa na bureau to lié na ye. Mais comme kuna na poto, maman ngo le bio to gangela ki ye to manka respect. Ngana bine ba manga ba si respecter. Na respectera basi ma casse na lingara basi ma casse na go manquer respecter donc botika ba incompréhension nga za
naza mwana bilaka et puis naza mwana moka bilembo maka belé boze l'acoustique pas européen sa place boze l'acoustique. Les contrats se passent comment entre vous et les musiciens Papa Lutumba Tikeli? Est-ce qu'ils sont rémunérés? Non, Papa Lutumba Tikeli nga musicien après ça nga frère moko to ngena wana comme na Godé Mayala mais Godé akoka ba discipline na bisoté akina na ye mais lelo peut toujours lancer appel que ngai tant na salle ki Papa Simaro lelo Papa Simaro a son abomoité et bana oke zaki ya Vesi Marote fondateur zaki Joski Kambokuta Vesi Marote le quoi président na kata structure le quoi ndenge to monaki structure ya wenge musique batsaki président j'ai bien fait la président mais ba kolo orchestre bazalaki donc bana oke Vesi Marote baki na manda yemba banze monanga et bitumba tellement les trop na makombo bana oke on a baki bon voilà nga pesi na sali nzela na sina servir moi je suis na konye ko servir parce que beki na servir ki Papa Simaro Lutumba azaki na bomoyi lelo aso na bomoyité et famille na eza monene je pense que place bako tchasko bana oke de Lutumba Simaro basali structure et na pour na biso parce que nga na carrière full na groupe na mobimba on mona référence wana via tirele ngai Godé Mayala akendaki na ye parce que akina banzela osala et voilà quoi. Très bien. Remercier Bayo Ayo to comme na suka Kulutu Patrick Mangasa na poto na peso bambote be na Angleterre kuna na pesi bana Paris nyoso bambote belé ba Playboy nyoso Paris bambote belé Tutu Galuji azali a on a Pichu Galuji pardon la bossa ngolo ba kombo ya Tutu Galuji ngani ko Tutu Galuji pe na peso ka bambote mais Pichu Galuji moi na London Yampangi Brice Mpangi na pesi bambote belé na pesi George Batwanga mo bambote belé na pesi bande retour à biso na poko lelo ou na moya lelo ndenge okutela bino nyoso ngana lobi ya mabe na sengi bolimbisi makasi mais on nyonso za malamu mutamta épinglé ni na tozana ba premier be na pays a ezo marché toyi kampiko na ozabo moko poto marché. Très bien. Ngana bi président de l'église Abima tango azoya biso de Abima bana mike na l'église Abima na matete après to esayo ngaza bilaka et depuis 71. Très bien président, merci. Nous sommes arrivés à la fin et nous remercions toutes les personnes qui nous ont suivis via cette belle émission. Nous disons un grand merci na bandeko tour bazali di banda mboka et puis na kati mboka na pesi mbote mingi na Honorable Ntingi Pouloulou, double brassard provincial et puis national, l'homme de père et de mère. Na pesi mbote mingi na Mike Lokamba, master nangai prêtre Mike Lokamba. Na pesi mbote na Allemagne, na Blondie Teka, Yvette Teka, Roméo Teka bandeko. Tout borota la biso lelo. Restez scotchés, cimentés à travers nos programmes. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.